mbote bandeko oyo nyonso bozali kolanda ngai natindeli bino mbote na kombo likolo na bakombo nyonso oyo ezali pe vandi na mokili oyo pe na système na bango nyonso ya molili to système nyonso kabbalistique ezali ata na force to na pouvoir moko te likolo na force oyo ya le Dieu le Créateur en la personne de Jésus-Christ. Je vous salue tous, bisika bozali, dans les 4 coins du monde, bandeko na ngai ya ba Congolais, bato nyonso na diaspora, pe peuple africain, pe le reste ya mondo bala na mitema malamu, te bamona te mokili tambola na kimia. En tout cas, na kopesa lisusu merci na bao nyonso baswetaki ngai bon anniversaire. Na sepelaki komona bakoko ya ngai yokani basangani pe batindelaki nga ba message. Vraiment, j'étais très ému de voir ça. Et puis une autre génération komi ko célébrer pe bon moinanga et puis pe na mokolo na lobi ezalaki pe une très grande surprise. C'est Dieu qui établit tous les plans au monde na mokili awa. Et na tango tovandaki na ndako na madame et puis tozwaki pe nouvelle ya naissance ya koko mosusu ayaki. Donc ndenge nazali awa histoire esalami. Donc nazali pe na koko moko oyo tobotama na ye date moko. God bless us et puis God a bless nouvelle koko. Et nazali na message moko ezozala kaka où va le monde et puis par rapport na RDC. Lelo nakokota lisusu na mozindo mais nakoloba mingi na ba écriture pona kolakisa le peuple de Dieu makambo ndenge yali. To vandi awa na Angleterre, tomoni Angleterre eza mboka moko eza na ba diversité ya ba bikolo ebele. Bon, tomonaki premier ministre na kombo na Boris Johnson a démissionnaki na poste na ye pe esengeli siko bapona premier ministre mosusu. Mais tomoni sélection na bango ekei boy. Bazui moto moko aza mayele, aza très bien éduqué, aza pe moto ya yebani na domaine financier ya mokili oyo, azali un homme respecté, azalaki bongo toloba oyo bengi ministre ya finance ya Angleterre. Na oyo mosusu azali mwasi yende azali ministre des Affaires étrangères. Azali Mondele. Oyo mosusu azali na poso ya ba Indien. On a ebi ba origine na yepeza bien teme. Ndenge azo apparaître lokola azali Indien. Bon, tokoloba boyo. Est-ce que na mboka oyo ya Grande-Bretagne, est-ce que bakoki vraiment ko voter kopona premier ministre na bango azala un Indien? Ça c'est la grande question. Bon, au monité, batouana ta mususu bakoti awa bambule ebele s'intégrer na kati ya makambo ya Royaume-Uni très bien. Mais est-ce que bango na ndenge na bango bakoki kozwa te moto a ndenge wana akoma premier ministre na bango? Je pense pas. Et puis tozela pe total. Donc yango moni pe na mboka na ngai, est-ce que ezali normal que ba oto bengi ba autochtone to ba indigène bato bazali ba kolo mabele. Donc moto moko auti soi-disant mosika quelque part ailleurs, les gens qui sont venus d'ailleurs toyebi ba origine na bango te, ba source na bango toyebi te, identification na bango toyebi te, ba koko na bango toyebi pa ba uti te, soudainement ba eko koma te, ba koma ba konzi ya mboka ya RDC Congo. Ngai je dis
non tokoki kondima biloko ya ndenge wana ata mokolo moko te. Eloko ekoki kosalema ndeke mokonzi ya mboka ya Congo RDC esengeli azala mwana na mboka oyo bayebi papa na ye, mama na ye, bakoko na ye, azwa place afanda na kiti na bokonzi po ete azala un bon garant de la nation, un homme qui oyo akoprotéger mabele ente souveraineté na yango ba makambo ezali ya maramu. Mais oyo baya bapaya soki moto azali na connaissance ya malamu ya kosala une bonne contribution na ndenge te mboka efanda malamu eza ekoma stable, tokoki kwa kopesa peut-être premier ministre ou ba poste mususu. Là je peux admettre parce que to monite mokili ezo changer na yango. Balobi nous vivons dans un monde interdépendant. Ce monde interdépendant signifie simplement que j'ai besoin de toi, toi aussi besoin de moi. Tamusu likambo moko yo yebi o comprendre yango, maîtriser yango malamu. Pourquoi pas to meka epi to tala na suka nde toloba toko yeba misala nyonso ya motu na ba fruit oyo yako produire pe na eloko oyo yako tika lokola héritage. Les gens continueront ya ko kalisato ko monaka yo ndenge nini na ba problème oyo oyaki kozwa solution, non pas des difficultés ou ba mbeba oyo yo oyaki kotika na mboka wana lokola moto aye akoti na ndako na yo asumbi epi atiki bino na bosoto pe akomi koseka biso tolingi ba makambo wana lisusu te. Esprit ya tolérance tozaki nango na Congo isengeli tolamwisa notre diaspora bana mboka bi ba jeunesse ba jeune ya ba Congolais. Toya koyeba lisusu boye nalobaki eloko moko ya boye ete tozali koyeba lisusu likambo ya politique. Likambo ya politique na j'insiste mingi na koloba toujours pe na ko revenir sur cette question. Est-ce que ezali na mwana na nzambe asala politique? Oui, okoki kosala politique. Soki totali na ba pays anglophone, la plupart des politiciens mingi pe baza bato ya nzambe, ba bimi na bato ya nzambe, mais baza na maîtrise ya matière wana. Et puis elobeli biso awa na mukanda na Proverbe chapitre 29 verset 22, elobeli biso quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple germine. Nakozwa lelo exemple moko awa tozomona na ba politicien oyo babima na mokili awa. Tozwa exemple ya moto lokola Kissinger abotamaki na Autriche, azalaki kuna chauffeur ya soki ya ba taxi, azalaki moto avandaki kuna epi ayeko kende na Allemagne ayebanaki kuna te. Mais tango asemigre aye na États-Unis ayavandi na États-Unis akomaki un moto monene, un ministre des affaires étrangères, bandimaki ye baacceptaki ye po aya na baide oyo ezali ya fresh ya sika mpo na ndenge ya kotambisa mboka na concept ya globalisation. Omoni toye komona yango na bapoliticien, toyebi ke eza na bapoliticien mosusu ya minene bazali boye lokola Castlereagh awa na Angleterre. Tozali komona bapoliticien lokola ba Bismarck na Russie. Tozali komona pe lokola bapoliticien mosusu to babengaka ye Metternich na Autriche. Omoni donc balobaki eloko oyo na 1999 na le 6 juillet na journal monene ya banglais tobenga yango Daily Telegraph. Omoni toyebaka pe lisusu ete tango tomonaka bapoliticien bakomunikaka na langage moko tobengaka yango langage ésotérique et utilisaka oyo tobengi bongo dialecte hégélien ya philosophe moko allemand na kombo ya Hegel, na anglais tobengaka ye Hegel.
omoni tango politicien alobaka makambo bato nyonso bakomprenaka yango te. Utilise seulement le langage ota mosusu bamo oyo biso toyebi toyokaka, mais mpona kocomprendre balangage na bango esengeli ozala moto oyo soi-disant ozali un initiateur to ozali un sage ya système to ozali les adeptes ya système wana. Mais nazali kolinga kolobela bandeko na ngai mingi oyo tokomona na ba réseaux sociaux lelo babimi soki baza kowuta wapi. Est-ce que botanga classe ya politique, est-ce que ba forma bino malamu mpona comprendre soki bazoloba makambo ya politique? On dirait bozwaka makambo ya politique lokola na forme littéraire. Ce n'est pas ça. Il faut koyeba ba contexte pe na ba contenu ya makambo mutaza koloba. Okomona oyebi motote, oyebi secret oyo mutua koloba oyebi te. Mais vous interprétez par moko boye et puis le reste ozata na idée te. Yango moni te réseaux sociaux mingi na ba YouTube surtout bandeko na biso ya RDC en tout cas boza na Kinshasa boluka boyebaka makambo bien bomemaka bato na molimo na erreur te. Erreur nde ezali mabe. Moto lokola nga soki ovandi na ngai naza moto na nzambe na kota na makambo na nzambe na mozindo nayoka makaba basala nzambe oya niveau oyo babengaka na niveau global na niveau penza soki azoloba makambo ofandi boye oyoki penza soki ya moto na yo etelemi. Mais na wana baye kolimbolela biso pe politique ndenge ezali. Donc politique ezali c'est simple, c'est juste servir les gens. Les politiciens, ils servent des gens. Bato na nzambe bazo servir bato, mais bato ya lolenge nini? Toyoka awa sikoyo na kati ya ba verset biblique lelo na koya koloba lelo na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 lobeli ngabwe. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichir. Balobeli biso lisusu na psaume 23:1 et le Bible. L'Éternel est mon berger. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Balobeli biso lisusu awa na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 et le Bible. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Toya wasikoyo na likamboya le système mondial. Oyo batubalo ba gouvernement mondial, ba ONU, ba membre ya ba ONU, ba biloko na uté koloba bo se référer na ba vidéo na nga po photo ata na koloba lisusu makambo na loba kite, mais bo tala ba vidéo na YouTube ndenge eza kolimbola ndenge na limboli ba makambo na mozindo. Na psaume chapitre 2 verset 8 et le biso. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour poste jusqu'aux extrémités de la terre pour possession. Omoni ndenge et le biso awa. Bon, nakokamata mboka lokola RDC Congo. En tout cas, soki autant ka Bible bien, oya komona oyo tobengi jardin d'Éden. Ba Eden ezalaki mibale. Eden esika présence ya Nzambe azali. Et puis na jardin d'Éden esika Nzambe ayaki kotia Adam na Eva po bavana. Nashi toko nakokota na ba verset biblique wana mi na ba mikolo ko na kosala émission moko ya kafu et kozala pe très intéressant. Bon, et kolobela biso awa boy. Mboka lokola Congo, soki otali ndenge tolobi na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et le biso nous portons ces trésors. Donc mabele étendu à Congo ezali tellement riche
na ba minéraux na ba biloko nyonso ko benga oyo surtout actuellement na 21e siècle balobi que technologie oyo ya communication ya biloko ya médecine moderne ya système de communication ba biloko nyonso oyo ezali kosala bakotambwisa média na mokili oyo bakozwaka yango mingi kaka na Congo. Et puis soko tali okomona te tous les matières, tout est là. Donc ezola ki sabato on dirait Eden oyo nzambe avandi ezali nde na Congo. Mais comment se fait-il que toye koyoka lisu na kati na Bible awa balobi ete Yesu Kristo ayaki na mokili oyo. Mais Yesu Kristo amikomisaki pauvre po ete na travers pauvreté na ye batu baya kozwa bomengo. Je veux aussi lier cette concept oyo. Est-ce que ezali kosala teke comment se fait-il que mboka lokola Congo RDC, un pays si riche na ba matière première, ezali estimé à 29 trillions de dollars. Mais système ya monde oyo balingi te ke Congolais abonga, surtout ba ONU wana. ONU nde to benga yango na anglais UN, ba benga yango United for Nothing. Soki batu wana batindi ezali nde ba français, ba anglais, ba système na tous ces grandes puissances là. Ils ne veulent pas baksalaka ba code moko bakomaka na yebi ke papa na biso pe a explikaka biso likamba ba code wana, mais na moment wana congolais adaki ko kipe na ye eloko moko te. Omoni sikoyo, est-ce que tu trouves que normal que comment on expliquer que motauti musika aye na mboka na bino aye na eloko te ndenge todaki koloba on entre chaos on sort ok. Donc tango bat bayaka na Congo soko tali mingi bayaka na eloko te, bayaka na eloko moko te, mais tango baye kovanda na Congo bazui ba poste ba se positionner ba komi bato pe ba peuple congolais ba komi ko betela bato ndenge wana maboko e salemaka te bandeko etikala ko salema te. Donc soki to lali pongi ezali nini ONU mosala na bango baloba nini que peuple congolais azala pauvre, donc ba créer pauvreté moko ba benga yango systémique que bozala pauvre, bozala ba pauvre. Tout ça la réflexion tout le monde a depuis certaines années bato baki na bambongo dans les années 70-80. Après ça banani baza les hommes les plus riches na Congo, ce ne sont même pas des Congolais, mais ce sont toujours des gens qui sont venus ailleurs na auto bengi politique ya ndenge yake lokola na Congo bazwaki bambongo ya bamindele balingaki kofuta te nationalisation basalaka mindele basilika biso balobi bon on va créer un système pour na komonisa bino passe pour na komonisa le peuple congolais passe biso moko tozali ko comprendre te sikoyo 20 ans wana eleki déjà ba retirer bambongo na bango ba récupérer bambongo na bango siko balobi il est grand temps siko tozongisa makambo na mboka tozomona teke mboka na biso sikoyo eza kotambola on dirait te bele ba komi ko kita kuna ezala ba président ba différents pays ba organisation minene oyo ezali na influence na mokilo ba komi ko sopana na Congo to fungola misu to mona te eloko ya sika eza ko salema mapata oyo batiaki ya noir likolo na Congo. Donc bandi ko panza yango bandi ko fungola yango pote ekene na bisika bikauki pote biso peuple congolais to se retrouver balobi ete nzambe apambolaka mutu na mbongo te, nzambe akopambola yo na ba ide nini yango malamu yo za nango ndeko. Nzambe alobi akopambola yo na ba concept ya malamu nini yo ozali na yango. Moni soki botali bien na ministère na nga ya new concept na tia des Rois chapitre 4 verset 10 likamba concept au développer concept ya malamu. Et puis ya misato ba genre ya information yo oyokaka nini balobi moto soki ovandi na vie oyo
soki otali ba YouTube oyo ya information ezokota na Congo okolobolobi mais genre ya mboka nini mboka mbaka bafingaka bato bandimaka bato moko te siko bondimelaka nani. Il faut bozalaka na position na vie et puis bozalaka na discernement ya ko discerner. Maintenant le changement est là. Moto parfait na mokili oyo azalaka te. Soko zali na ene ndeko sur motu moko olingi ete lero zomona mutu na télévision yeba te okobelaka ba tension ba maladie ya omoni ba maladie ya ene wana ememaka batu na ba tension ba maladie cardiovasculaire ba maladie oyo tozo benga gastro-intestinale ba maladie lokola ba diabète ba maladie ebele eza mutema mabe ezali malamu te. Acceptons-nous les uns et les autres. Soki muninga azwi place ni tondima ye, soki mokonzi azwi pouvoir na mboka il faut kondima ye. Soki yo ndimaka batu te batu pe bakondimaka yo te. Soki yo yebi ko célébrer na bozwi ya muninga te nzambe pe akosala pe te yo pozwa te parce que yo soko ozwi ekozala problème. Yango moni eloko message oyo naza kolobela lelo na premidi na lelo yango wana siko toye komona te na kati na bapoliticien na mokanda na 1 Jean 3 verset 10 elobeli biso boye c'est par là que se sont reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Tozala na habitude ya kolinga bandeko na biso baninga na biso. Po soko za kolinga baninga nzambe akofungula pe ya yo makambo. Okotambola pe ya yo mokolo ekoya okosepela nde toloba oko enjoy your time when it comes. Soki tana yo ye okosepela baninga pe bakosepela na yo. Balobi totali likambo oyo na kati ya toyi komona likambo ba politiciens. Il y a les politiciens qui sont méchants, il y a batuna malamu. Soki moto na malamu azwi ki mokonzi okomona peuple akozala na esengo pe kozala exprimer tokomi komona yango na Congo ndenge mboka ezalaki kote mosusu ezalaki molili divisé tous ces soi-disant des nyangalakata de United Nations baye wana baye po ba komisa biso peuple congolais ba pauvre bango bayaka konginda yango esengeli bien babengana bango babima bakende toko trouver solution. Le monde a commencé à changer. Ceux qui comprennent que le monde a changé, les kamba kozala dépendant na ba oh les anglais tala biso ngala vandaka awa na kuta na kana ba mindele na lobelaka bango penza na lobelaka bango makambo ya moto pe balobaka ke non moto azana mayele ko bunda na vie ezali to bunda na ba idée to bunda na ba ndenge ya ko boyebi na biso bato awa to komona na mokanda na Jean chapitre 16 verset 13. Yesu nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tikaete Matteo makambo toyoki et meme efungula biso de bonnes choses à venir. Ezongisa biso lisusu na simate. To vivre na confusion te. To accepter ba politicien bazana ba idée ya malamu te. Ba idée ya haine te. Ba idée ya kofinga ka batu te. Critiquer eloko moni malamu te. Kofinga tolingi yango te. Culture wana esengeli ezala rejeter na kombo na Yesu Kristo. Tika ete makila na Yesu Kristo et inondé et enveloppé RDC na diversité ya ba culture na biso. Tokende liboso po tozali ba mboka oyo ezali le seul mboka oyo ezali ete Muluba, Mokongo, Muswahili, Mongala, tolobaka Lingala. Oyebi ke na ba Nigérien par exemple ngana zala na vandaka na ba Nigérien ni
bango bazalaka o babengi Ibo na Yoruba pona ba se communiquer na anglais wana ndoki ya mundele avandi alobi omoni ndenge to changer biso bino mais biso tozali mboka oyo tolobaka ba langue na biso tozalaka pe fier na yango ezali atu munene na kombo na Yesu Kristo tika ite nkola afungula biso miso ya afungula biso matoi afungula biso bomoto na biso tozonga batu totika kobetela banyangalaka to bakoutaka libanda bakoya na mboka na biso soit disant baya konginda bolobaka na bango bowumela bolobaka na bango makambo ya nini bazoseka biso ntango bavandaka bango moko babi me o batu moko mpenza baza banyama yango ntango ya kozala banyama esili totambola lisusu lokola ba homme animal te mais totambola selon le Dieu vivant Elohim le créateur de toutes choses qui a fait bato na mokili atie biso na planète na mabele na Congo po to jouir to changer raisonnement na biso to mema mboka na ndenge ya sika oyo to reshape our country pona ekende na avenir ya malamu na kombo na Yesu Kristo. Je vous invite de vous abonner, bo partager vidéo oyo et puis bo tinda ba commentaire ndenge bozo tinda nzambe ya kozwa lukumu et puis toko s'améliorer na ba émission na biso toko sala tika ete loboko na nzambe za likolo na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Thank you Father God in Jesus Christ. Amen.